Tindika Tindika Télévision, les conseillers indépendants, autoproclamés, sans ordonnance, sans salaire, Kamwasi Tshilombo. Bienvenue dans cette émission sabbatique et soyez concentrés. Tokosolola, comme d'habitude, actualité belé, vous allez concentrer. Bo bengana bana o ba ko déranger bino o ya baza mikolo ba ko déranger bino te bo vanda balanda masolo ya mboka me o baza bana mikemi Nintendo tchaba na chambre émission sabbatique comme moi si déjà na pointe naye na liputa liputa ya ngo hein naye na liputa pourquoi naye na liputa toza ko solola émission bandi Alain Augustin Kabuya ba mama balongole lié bilamba nakasai on en parlera Lisanga Bonganga déclaration sur déclaration toko solola déclaration contre Lisanga Bonganga la tinini Lelo na émission. Soyez branchés. Kanyama Kasese. Et c'est quand même pour rééduquer Bana Biso ba Kuluna. Ba chef de bande. Ou c'est même ba trouble na Kinshasa. L'histoire na mope bimi. Na émission Lelo. FARDC. Masolo ya Ukraine. Et tali RDCT, mais là, Sabino, comment les gens réfléchissent et comment ils vont coller ma caméra n'est pas chef de l'État et comme le rôle il mourent pour n'aller dans le manque, il y a respect d'un chef de l'État dans cette émission. Et toko betali solo, il y a victoire, il y a sommet lié à un accord cadre et Addis Abeba. Est-ce que réellement FRDC, comment dirais-je, RDC a gagné, Fachi a gagné, To a gagné te na sommet et outi kosalama awa na absence il y a président rwandais. Et enfin, ça c'est une information. Permettez-moi d'anticiper. Donc le général Yav a commis déjà gouverneur na Ituri selon les idées, les images du chef de l'État, Fachi Beton, à Monique Général Yav, à Kenan Maïtouri, à Simba Masolo, état de siège et tout ça là, boulot. Merci, chers internautes. Émission Ebandakate et Bandi, Kamwa Siti Lombo, les conseillers indépendants, autoproclamés, Nanko, sans salaire, sans ordonnance. Émission Ebandi, chers internautes, toke malamoko na makambo ya ba maman sans plus tarder. Yango na ye na liputa. Ba maman ya Kasai. Boye bitine ya liputa. Liputa ezali d'abord fruit. Ya misala. Ya ba cultivateur. O ezali bongo coton. Baloni coton, ba traité coton, ba bongisi yango, ba tindi na usine ya textile et bimisi pagne. Donc ba travailler, ba tche ba couleur et tout, liputa ebimi. Ba benga na Swahili kikwembe. Lady na Kintana. Liputa oyo cher internautes, ezali pona ba mama ya Afrika. Ezali pona ko bomba nzoto na bango. Ezali pona ko pesa bango lokumu. Mutu na mutu pe azana marque na ye na ba moyen na ye ndenge akolatela liputa na ye. O ezali super. Batu balata ka wax anglaise. Bazana ngo pe ba musu balata ka bango kizoba zoba, ba musu balata ka soso, ba musu balata ka Java, eza ba modèle ebele. Cher internaute, ba musu balingana bango pe ba métrage. Pourquoi na ye na liputa? Liputa est super. Na bimisi yango pona lokumu na ba mariage
mobali oyo alingaka mwasi na ye na motema asombelaka ye mpe super. Oyo ezali mpona kobomba bolumbu ya bamama na biso, bapesaka bango lokumu, babombaka nzoto na bango. Mais comment expliquer yo mama ya Kasai, mama ya lokumu, likolo ya makambo ya politique, okende kolongola bilamba, olongola ilamba ya lokumu contre Augustin Kabuya pona candidat gouverneur oyo ba manipuler bino bolingi candidat wanate. Qu'est-ce que Kabuya a à faire na kata makambo wana? Augustin Kabuya alobaki polele bino moko pourquoi parce que bango conseil te que poste ezali moko na vice, mais 16 candidats 16 pour ba wela kaka poste moko ya gouverneur. Mobulu se bandaki kaka na Kasai, bino ba mama ya Kasai bozalaki wapi pona koyebisa bango boleki ebele 16 c'est trop. Mutu nyonso alinga koma mokonzi. Augustin Kabuya bengisaki bango alobi siko bosala primaire. Boponana primaire ça dit bosala élection na ya bino moko nanu avant to misa candidat moko. Basali primaire candidat moko do ba candidat o wana oyo bino bolingaki nde ba voter candidat moko nde ko représenter Kasai mo nde ko la gouverneur ya Mbujimai. Comment bino ba mama bo balukela Augustin Kabuya bolongola bilamba na bino botika la bongo ba jipon ezalaka te bozo beta bilamba boye bozo koloka Kabuya mwana na bino pe ya Kasai. Mo professeur ko bonga ndengeni bino mo bozo loka bana bino boboti oyo baza ba innocent. Siko primero esalamaki wana Kabuya muta vote, Kabuya muta nommé, Augustin Kabuya a voté mutu te, Augustin Kabuya a nommé mutu te. Kaka ba candidat o wana parmi les 16 nde ba poni mutu moko. Bisiko bino bozo silika pona nini? État de droit yango wana. Démocratie oyo IDPS abane ko défendre banda kala yango wana. Bino siko bolingi nini? Ba mama. Est-ce que vous allez comprendre tout le monde comprendre il y a un moment où Augustin Kabuya a commencé à exode ce qui 16 et 20 ce qui n'est lelo na kolukana tangango. Donc bilamba wana bino bolongoli Augustin Kabuya te parce que Kabuya azali innocent na ebisi bino azali sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sans effet. Au contraire, Augustin Kabuya tiende ordre. Bino bokino Kabuya bilamba, botika la bolumbu, bolokaye. Aza innocent, malédiction ane kozonge la bana na bino moko. Kabuya zali innocent. Finalement, bokolinga siko odani. Oyo yete, oyo yete, oyo yete. Sali soki muto yo lingi abimite, moyo ndima bana ya bato mususu ezate. Ce n'est pas bien. Ba mama ya Kasai, ce n'est pas bien. Pourquoi on loka mwana ya muninga ni mwana te? Kabuya pas dans la famille na ye. Ce n'est pas bien. Et Kabuya est innocent dans tout ça. Deuxième point. Dossier Lisanga Bonganga. Vieux Sayo. Lisanga Bonganga bani ba déclaration. Vieux Sayo, l'air yangoyo. Vieux Sayo lingi roi des Belges ayate. Pona yela kisi roi des Belges na yo pesa mpeve luyalo na fati. Où est le mal? Mais azoye bate que roi des Belges azoya parce que mouvement ya Asie. Et ça ko kita na Afrique. Et comme il compte muntu kakinwani na. Muntu na mi wela. Ya ba Belge bazako yamba roi des Belges bazako ya parce qu'on a fatigué. Non! Kokota na risite. Kokota na Chine te, kokota na Corée te, to bongisa makambo esimaki te, to bongisa.
ba alliance ezali entre Belgique na RDC. Nde ma solo véritable raison y a arrivé, y a voyage déplacement ya roi de Belgique yango wana. Pondenge za wana bloc ya Asie, ba Russe, ba Coréen, ba Chinois. Ils veulent maintenant contrôler l'Afrique où l'Europe a échoué. Voilà. Bon, l'Isanga Bonganga, alors ça la déclaration à l'ingité roi de Belgique aya. Tala vient ça yo. Tant qu'on fait sa convocation, on est bien que c'est la malade. Maintenant, on a la déclaration, tu es en bonne santé. Hein? Tant qu'on convoqué yo, on est malade. Comment vous avez les batu ba yeba bongisa na bango côté ba Ishiwaki? Bon ma ko bongisa, c'est pour l'intérêt na biso. Pour la lisanga bonganga, facha ko za courage, facha ko za mpefe et ko fula ye. Mais ce qui est fouli fachi, où est le mal? Donc yo lisanga bonganga, osana ba problème personnel na président de la République. Olimini. T'as pas besoin de salaté. Les hommes ont trop. Vous avez ministre à sport. Basu Koupawa. Il y a ceux qui ont cyclisme, ceux qui ont Yomoko, mais il n'y a pas chef de l'État. Le corps de salaté, Facha comme ennemi na olelo. Ce n'est pas bien. Ça, le corps va te salaté, mais va soutenir toujours chef de l'État. Zala Kazela Tanayo, Zela. Tant que vous ministre, vous allez au salaté. Et ça prouve que jalousie, na haine, ne latibino makasi. Kanyama Kasese, cher internaute, Boyoki Barimere Bimikou na Kanyama Kasese. Il semble, parce que je n'ai pas de preuves, mais il y a déjà une rumeur qui circule, comme la rumeur précède la vraie information. Tobeti yango déjà na conditionnel. Il semble qu'on commence à la manakanya makasese. Ba parents ndenge basala ala ba souciat. Et comme peut cop na kanya makasese ko kimisa ba chef de bande, ba brigand, ba assassin, ba tu ba kepo ba yeko na métier, ba koma utile na société. Puis ba ko produire biloko kolia pour na santé ya ba congolais. Ba parents ba komi ko négocier na quelque bon to be ba cadre ou ba konzi kuna na kanya makasese ba kimisa bato. Et ça information na pesi na conditionnel. Donc il y a déjà une fuite d'informations comme quoi cop de sala makuna bana wala ba ko kima. Mais ce qui mona c'est information te idéologie et quotité. Mais a ko zonga ko yasu ko bo mama ba cousine na yo moko parent. Tika mwana yeko la musala, akoma itili na société, atika ko kata batu ba machette. Donc ba komela ba numéro ya ba officier bazakuna, ko benga ba na kuzu, ko sala ba transfert via M-Pesa ya ba mongo, baki misabana. Eza information bimi, lisu lukola lisu, bokengera bana wana, kop, soki ba zuyo kaka. Vous avez un corps qui m'a ba kuluna 20 ans na makala ou na ndolo parce que ça m'a kametali basoda. Chers internautes, Congolais azamutema mabe. Comment expliquer ma kameza na Ukraine? Ba minele bada ko bunda ba yebelo ko bada ko bunda. Yo Congolais ok ko koma bani ko loba ke non Fatih Bertrand do velo tinda ba soda FARDC na Ukraine. Pourquoi ko sakana na mokonzi ya mboka ndenge wana? Pourquoi ko sakana ba soda na bino moko? Bongo minimiser mokonzi, to bongo minimiser ba soda. Mais ba soda o basi ba sala preuve force publique ba bunda na deuxième guerre mondiale. Na loba ngo déjà ba sendwe ba gambela ba komunyo sonda ba kombo e ba mboka oyo conquis
na force publique babunda batika sanguti ya FARDC na biso na deuxième guerre mondiale na bitumba oyo bakozo kaka problème moko problème ya climat malili po ba mesana na climat wana ti mais soto longoli ba hiver wana bakobeta bakobunda soki tokokaka baguerre te tokokosisa baguerre ya est te mpo na complicité il y a trop d'infiltrés il y a eu brassage mixage ya baarmée na baarmée étrangère ne difficulté tozalaka na Congo yango wana mais en dehors de ça soki motivation ndenge mokonzi moko na likolo mpena donc deux fois te Faci Beton bagénéraux bazwi bajip babisi soki etika basoda na mosala climatisé donc babisi mpena oyo elaka babisi bomonaka na babajouer na poto batambolaka nango yango basoda baokendele mosala basoda na bare baokima lisusu bango te parce que baza na babisi na bango bayebi heure azeli atelemi 4 heures babisi ekoti déjà na en ligne eki etika bango na mosala. Je ne sais pas si vous êtes informés. Voilà. Donc, ce qui est motivation, cela va bien traité, babitumbano cela bloqué mon kémiki. Mais le col appelle infiltration et ça nous, il y a un autre mon konzambo, après ça nous va générer mususu ba pension prématurée, ba fiti, ba étranger, ba infiltrer l'armée congolaise. Donc, bossa kana mo konzité, bossa kana ba soda na bisoté, ba soda ba makasi, ba ça la preuve, ba bunda, sangwetikala, botuna ba éthiopien. Donc, basoda na biso baza makasi climat kakande ekoki kosala bango pasi bakokende mpe na Ukraine bakosala mpe affaire yo moko ozoloka armée ya mboka na yo ezalaka te oyo ezaki motema mabe. Victoire ya Faci Beton na sommet lié na paix oyo babengi accord cadre ya Addis Abeba. Bomoni Kagame tout la musique Zaka est déjà à reverser qu'il y a une hauteur, il y a une insécurité ezali na est. Toyokani pays moko te est agressé moninga. Toyokani to paix na ba frontière. Toyokani que la paix règne à l'est. Na ba pays nyonso na ba voisins. Mais noko wana azaka na esprit ya ba anglais o ba longi pa na bango ba keko koboto na États-Unis mboka ba indien ndebula Kagame ka nango yango wana donc pona yeka ka donga boto la Congo tout ko maka Rwanda donc foyi papa voisin ake bon ça pa na ye ba ne ba mona ye danger mais biloko ya ba voisin et ba comme condamné. Donc, merci à Faci Beton, sommet, succès, et puis vous portez ma fruit, il y a bien très bientôt. Voilà, chers internautes, merci. Le samedi, Sabadou, Saba, vous allez parler de la tindika ya lelo. Information. Oyo nazalaki pona partager na bino lelo yango wana poza weekend bokoza na information te et relativement à insécurité oui donc relativement à insécurité général Raus a sali pe système hein? Ya ba numéro oyo ko benga tata na unité te ou quoi atteindre la police pour une intervention rapide. Merci chers internautes. Tindika ya lelo. Yango wana na prévoyaki pour na bino mais na suka émission botala ba photo ya sika ba photo là lié à l'actualité. Izalaki chef de l'État Faci Beton na Mfumubuku Mulongeshi wa Kalasa, son excellence le professeur des universités Nana Manuanina Kiumba Océan fara na Faci Beton makamba sololi ngara yebiti
pour alobi pété. Boyoki ba attribution na ye. Oyo ezali ya ye, oyo mokonza tinda kaye asala. Pour te benga kaye deux fois porte-parole. Ya chef de l'État, Fachi au féminin. Moi na pena ya mayumbu. Talaka na mboka na bango pai kongila. Mboka na bango komo na bango pai kongila. Donc pays sans S. Banda pai kongila. Son excellence kana mangana la Mumbala. Mumbala. Bon retenir le loko ya Mumbala ya pai kongila. Banda pai kongila za la pai kongila ata gouverneur ata mboka bimisati. Ata ministre de Moka Bimate, banda Congo et Zala Congo. Mais chef de l'État Fachi Beton Fumu Wadi Tunga, ake na pai Kongila na bandundu. Na masimanimba. Ake ko bimisa na manuani na bimisi yebui. Super wax. A bimisi ye. A bimisi ye yaka. A komisi ye ministre. Mais pas n'importe quel ministre. Ministre prêt. Tout près du chef de l'État. Bota la considération au chef de l'État précis na batabandu. Ministre près, tout près du chef. Donc chef doit empêcher à continuer que nous représentons ngai. Moi n'a pas y kongi. Batabandu. Bon considération. Est-ce que biloko boye facha zo mériter soutien na binoté? Le 26 mars, sortie officielle, il y a fondation, donc FOMAM, fondation Angèle Mpumbu, donc fondation Maman Angèle Mpumbu. Kamwasi Azana Kati organisation. Tokozala. Et puis, beaucoup de et fondation, on a soutenir une fondation Chilombo. Il y a chef de l'État. Fondation, on a soutenir UDPS. Fondation, on a soutenir Augustin Kabouya, le secrétaire général. Beaucoup de monde a une image. Et puis, on a quand même un clip. Oyo, Basaleli, Fondation Angèle Mpumbu. Nasuka émission. Après ma photo, il y a son excellence Nana Manouanina. Merci Nabino tout. Bon week-end Nabino tout. Bonota la tindika ya lelo. Bon week-end Nabibi Shimwika. Moi na moi sina elongia Fachi Beton. Bon week-end na Christine Mpinda wetu motema ya Joseph Mpinda le coach. Bon week-end na Angèle Mpumbu honorable. Et bon week-end, surtout, Naïmoko Mfumu Waditunga Fachi Beton Mukwantombolo, le diplomate, génie à diplomatie. Pour diplomatie, c'est la boulot. Soki tonate Fachi et Sili, na Congo yo, tokufi na biso. Bokotia comme on a président Moutéa Malam le la yété. Voilà la vérité. Nzamba sunga lobi dimanche. Tout ça la émission Moussous. Bye bye. Fondation Fomame Tolobi merci pona oyo nyonso zosala pona bana nyonso ya Congo. Fondation Mama Angèle Mpumbu
esalaka ba-assistance epai ya babola, baveuve, baorphelin, personne de troisième âge, les enfants de la rue, bazwi solution mpona yo fondation, mpona yo fondation. Merci fondation, Mama Angel Pou, merci fondation, lobby merci, merci fondation, mpona yo foma, merci fondation, Nzambe apambola yo mpona nyonso ozosala, na lisanga nde tokolonga, bana ya Kongo mobimba bazosepela na kombo na yo fondation. Merci pona assistance osalaka na ba hôpitaux mama, merci mingi pona oyo nyonso ozosala pona bana ya Kongo. Merci fondation, ba orphelin basepeli, merci fondation, ba sportif basepeli, merci fondation, ba veuve, merci fondation, Mama Angel Pou, merci fondation, merci